président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, au salé libiso discours à Kitoko ya Kimia, to sepeli to bitaki maboko. Président ya parti na yo, Jean-Marc Kabund, azako boma Kimia, na ba discours ya mabe akosala, ozako loba nini, na makambo Jean-Marc Kabund akosala. Est-ce que opesa qui est validation na yo, opesa qui est mandat na yo, ya koloba na kombo na yo, tote. Bitumba oyo Kabunda zoluka, akokoka kobunda yango. Po atanga te, matière à stratégie à yebite. Akokoka même conduire ba troupe à la bataille. Jean-Marc Kabunda. Jean-Marc Kabunda doit comprendre que Congo za baluba te. Kana ngeza ya baluba te. Eza ya Congo. Congolais nyonso aza na droit ya kozala esika nyonso ya lingi na kati ya Congo. Congolais nyonso aza na droit kosala musala nyonso ya lingi na kati ya Congo. Muluba akoki kozala gouverneur ya Congo central. La loi ne l'interdit pas. Oyo akoboya yango viole la loi. Moutalibosa sali déclaration a déclenché l'hostilité comme on a Jean-Marc Kabund a salango lobby na Kananga. A déclenché l'hostilité. C'est-à-dire Jean-Marc Kabund a violé la sacro-sainte parole du président de la République où l'Obama dit bon on a congrès devant les chambres de représentation nationale réunies en congrès. Le président de la République a tenu discours moko où le Jean-Marc Kabund a contredire. Logique à l'Ikambeli au Lobake, sur les adversaires, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la partie n'a pas il faut des sanctions et salama. Bandeko de la presse, pour vous dire que la situation est grave. L'air est vraiment grave. Il fallait tout écouter dans le lobby pour na kobeta lisolo ya événement dans le stade de Martyr. Les ala qui vont reporter après rendez-vous na biso na gouverneur ya Nord Kivu. Ou à Sénat Kibiso qui tout annulé, tout pour s'engager dans l'année prochaine, le mois prochain, dans un mois, de manière à ce que tout ça, l'action concertée entre la province et les ressortissants du Nord qui vous présentent à Kinshasa. Tout ça, là, et le mot comme ils sont ensemble, ça y a un pour nous écho. Surtout que Ndenge, bateau à Monisco, Bazaki reconduit le mandat na Bango. Tout ça peut tana nous y a solo là na Bango, na mandat na Bango ya Sikabazui. Pour na koyeba nene to mema action na biso yango lobi na bengisa kibino pour to s'excuser na bande côté bisabongo que to reporter événement na biso o to bana ko benga bongo deuil national mais soki to sala yango lobi te na pousse yango lelo pour il fallait to yokana no bakonzi o ya biso ya parti na biso pe bakonzi l'état soki ba koloba nini après makambo eleka ki bongo na mboka Kananga. Ce qui vous éviter Jean-Marc Kabund, ou Azali Bongo président, a dit intérim et à partir à Mounene ou à Bishopé à Congo, à Bengi IDPS, parti à président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Kendaki Bongo Namboka Kananga, à Tenaki ba discours moko ou Ezali non seulement dangereux, mais ekoki ko bebi sapé kimia na kati mboka Congo. Toza komi tuna est-ce que un honorable, pour la un honorable petit se comporter ainsi. Makamozali mibale, oyo biso tomi tuni, nakati ya likamba ya parti na biso PPRD, et puis na balien na biso FCC, tomi tuni makambo mibale. Est-ce que Jean-Marc Kabund azali vraiment sincère, allié,
il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to azali adversaire na ye. Première question. Deuxième question, est-ce que Marc Kabound travaille-t-il en intelligence avec un pays étranger ou des forces hostiles à la République démocratique du Congo? Deuxième question. Les Cambo ils tellement sérieux que Bogomo na la blague était pour na koloba, maloba ndenge na lobaka d'habitude pour na koloba avec sérieux. Pour la sécurité de nous tous en dépend. La sécurité de nous tous en dépend. Na habité sur les bateaux, baza na bomoto, ya koyeba profondeur ya maloba. Bitumba nyonso mabe nyonso mokili bandaka nanu na maloba. Eloko nyonso esalama ezala bongo na maloba. Kabound on dirait baza pe ya koyokana oyebi nazopesa pe mo avertissement na ndeko na bino ya média oyo aza na mwa média pe yokanaka mwa mingi oyo babengi Christian Lusakweno toyebisa ye keba na radio de 1000 collines. Keba na radio de 1000 collines. Boko loba maloba, boko eba te profondeur ya maloba na bino. Maloba eza munduki, maloba eza mbeli, maloba eza bombe atomique, maloba eza bombe de destruction massive. Lorsque maloba ya mabe etiami na monoko ya batu oyo baza censé bazala ya boanya, bazala ya mayele. Jean-Marc Kabound non seulement est fait à kofinga na ba professeur des universités, mais asengi na bana ya kananga ba bengana oyo azobenga bétranger na kananga. Bétranger on eza banani? Est-ce que bétranger on eza ba oyo ba botama na kananga te to ba oyo ba lobaka munoko moko na bato ba botama na kananga te? To komituna question. Oye oyo premier vice-président de l'Assemblée nationale ko benga bétranger, a ko benga ba paya. Oyo il faut bana kananga ba bengana. Ba paya ngo eza banani? Boye bakena mboka na biso oyo Congo eza na mutu moko allié moko ya bango ya IDPS ya lelo azaki ennemi na bango na deuxième république o babengi na kombo ya Kyungu kwa kumwanza asa atenaka ba propos ya ndenge moko vis-à-vis ya ekolo moko ya bakasaye na mboko babengi ya Katanga ex Shaba. Boye ndenge mambo wana esukaka na ndenge ya mabe, na ndenge ya mabe. Maloba ya ndenge wana ezalaki soutenu epa ba voisin na biso ya Rwanda, toyebi ndenge esukaki na ndenge ya mabe. La conséquence nango ezati lelo en République démocratique du Congo nous payons les prix cher. Tango un honorable élu du peuple, premier vice-président et Assemblée nationale, président et parti présidentiel, azako tenir ba propos oyo ekoki kotia mboka oyo na moto, alors que il y a moins d'une semaine le président de la République devant les congrès réunis à Betagi les solo ya Kimia, il y a paix, il y a coalition, il y a bomoko oyo ezali entre FCC na Cash. Bisono sozaki ya kosepela tolobi que désormais la paix est kokota. Biso bilenge ya FCC na bilenge ya Cash tosanganaka. Tokutanaka na directeur de cabinet ya président de la République pour na kobeta les solo ya Kimia. Il y a la paix. Mais monsieur Kabound, un monsieur pour attendre mingi tant que la responsabilité à mener ne beaucoup pesa na élève ya premier gradué en droit ou ba ko to recalé à Katanaki à Zoakité mais examen à Soukane il faut bande l'année na premier gradué. C'est ça les conséquences qui arrivent. L'heure est très grave, il y a une expression très sérieuse. J'attire l'attention de la communauté nationale. Peuple congolais. Na bengi bino lisusu na bokebi botala makambo oyo Jean-Marc Kabound kosala discours Jean-Marc Kabound akoloba. Ekotika la sans réaction te. Peuple congolais. Je vous appelle à témoin. Peuple congolais. Bozana posa
ya makila etangana mboka. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Au saleli biso discours kitoko ya kimia, to sepeli to botaki to betaki maboko. Président ya parti na yo, Jean-Marc Kabund, azako boma kimia, na ba discours ya mabe akosala, ozako loba nini, na makambo Jean-Marc Kabunda kosala. Est-ce que opesa qui est validation na yo, opesa qui est mandat na yo, ya koloba na kombo na yo, tote, IDPS, bino ba militant IDPS. Est-ce que makambo Kabunda koloba, boza ko cautionner yango à la communauté internationale, on vous appelle en témoin. Pour ya touro et rozala susu malobana malobate, les actes vont être posés. Les actes vont être posés. Makambo Kabunda koloba. Boza koyoka yango to boza koyoka yango te. Radio de 1000 collines. Lusakwenu. Yo muto lekisaka biloba loba na radio na yo. Oko mesurer conséquences ya makambo kosala na mikolo koya. Président de la République, Jean-Marc Kabund, à lobby, Toyoki, to analyser, nous allons prendre les mesures nécessaires. Nous allons répondre coup sur coup. Nasukuan. Quand il y a un enfant qui est à point pour le monde, on imagine, na koloka discours ça il a biso na makambo Jean-Marc Kabunda azoba. Ngoye kitoka ipipe mokoza boka ngaki ke azana pusa ya kimia. Mais na koyoka yo nime pe ozokoloba ke boko réagir pe. Monte ke bino ko s'occuper ceux qui vont réagir que ça koloka be sous passe na bana mboka. Bozo ke la congolais kimia te. Pourquoi ne pas koloka kimia ezala entre FCC na cash? Peu importe mon barreau, nous avons atténué, nous avons mettre ça sous le Cameroun. Plus une question d'actualité, nous sommes ensemble de Tolandaki, Abigail qui nous a la télévision, nous sommes ensemble de Tolandaki, Nicolas Milekaki, que le ministre et après le président de la République, pour envisager, pour commémorer ensemble la bande de FCC et Cash. Anniversaire, il y a une année alternance à la République démocratique du Congo où ils allaient vraiment évaluer 6 millions de dollars américains pour le budget. En tout cas, aux appels congolais. Réaction, ils allaient d'abord, premièrement, par rapport au budget au bâti 6 millions de dollars américains. Et puis, deuxièmement, pour envisager ce que ça, la billet des banques, pour qu'on a deux figures. Il y a un ancien chef de l'État, actuel chef de l'État. Réaction, un peu par rapport à Iran. Alors que la question à Bino, question de vous aller bon, on répondre à Jean-Marc Kabund, est-ce que toujours le côté que Mboué Kotana Kokoso, c'est Bissopé, tous les acteurs TAG, il y a des ordres. La première question, deuxième question, c'est bon, on a marmoté l'alternance, on a marmoté les banques liées à l'alternance, non, bah frère, il y a dépenses, il y a fait alternance. Na moni ba question nyo so na répondre na honnête lokola comme c'est la question moko. Na banane par web sabino que outil qu'on a appelé biso parti présidentiel pendant ces 22 dernières années. Toyebi bongo elo ba benga stratégie politique ndenge salamaka. To décrypter stratégie politique ya IDPS ou plutôt stratégie politique ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que stratégie politique na ezali yé mona malamu sango akoloba mametali kimia et bongo ba soudan na yena sima ba ko sala kokoso ba ko sala désordre ba ko luka bongo mokilezika pour peut-être na ba voyage au président de la République à voyager a eu engagement vis-à-vis à la puissance extérieure contre les intérêts à RDC. Bogomona que l'ambassadeur na biso mi balé bazaki bongo rappeler Misato Mobimba moko ya Japon moko ya Nations Unies na New York et puis moko ya
commission ya ONU à droits de l'homme na Genève, na Suisse. Bazalaki rappelé na mboka motif na bango, ils ont voté pour la Chine contre les États-Unis d'Amérique. Tant que nous avons mboka boki kalata wa bakambia mapa ya plein victoire. Bauti ko kanga bango bambongo na bango nyonso balobi bazan intelligence avec makambo koleka na Liban et Hezbollah. Est-ce que le président de la République Koluka kotisa plus de 2000 personnes basala na plein victoire na chômage, sans compter les 40 000 autres personnes oyo ba vivraka autour ya plein victoire, c'est-à-dire ba maman bateka la mapa na tongo bateka mapa ba 40 000 abonnés na plein victoire, bazana 2000 mobimba oyo basalaka o ba salarié, sans compter ba entreprise oyo za connexe ya plein victoire. Est-ce que tant azoluka satisfaire ba américain ndengwana, est-ce que zali pour bazala contrat la ba américain? Point d'interrogation. Voyez, tout ko fanda 22 ans comme parti présidentiel, tout est bien le bongo stratégie politique. Est-ce que stratégie, il y a des gens qui ont IDP, c'est que Papa Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenir un discours moro qui apaise les esprits, et bongo ba lieutenant na na sima ba Jean-Marc Aboundou ba pelisa bongo moto. Est-ce que le président de la République va voyager comme voyager Béléwana? Est-ce que assis à Zui Makanisi avec des intelligences étrangères ennemies à la RDC, telles que la grande puissance Moussou Mboka, Mboka Bapaya, telles que les États-Unis, pour tout le monde, 3 ambassadeurs na biso, il y a Japon, il y a MONUSCO, il y a Japon, il y a ONU, na New York, il y a droits de l'homme, il y a commission, il y a ONU à droits de l'homme na Genève, bazala qui beaucoup rappelé au Congo. Rappelé illégalement, anticonstitutionnellement, bande qu'on a biso, partenaire na biso, il y a cash, ont délibérément violé la constitution. En matière, il y a rappel, il y a ambassadeur, il y a fonction na bango pour satisfaire une puissance étrangère qui n'est pas dans notre ligne diplomatique. Réseau pesami que bande qu'on a biso na voté qui pour la Chine, la commission des droits de l'homme. Donc la partenaire na biso va violer délibérément la constitution pour nous rappeler l'ambassadeur en Mboka. Tout comme on a les sous moko ya ba congolais pour aza congolais aza sous le sujet libanais aza congolais bongo banda depuis kala o ya bengami aza na société monnaie ba bengi ya plein victoire. Tout comme on a ba oti ko saisir ba bien na nyoso par la demande encore une fois des autorités américaines, soit disant que aza en connivence avec l'ennemi, c'est-à-dire avec les Hezbollah libanais. On a tout évité ça en sécurité talibisoté. Mais oya motu elingo lobake tant le président de la République côté Morazo Luka de facto en violant même la constitution et les lois de la République pour ne satisfaire une puissance étrangère. De l'autre côté, le lieutenant Naïbaza Luka affrontement Nabiso. Est-ce que le message bakanisi message va passer un message que tozo Luka bitumbana bino pour américain bali ba côté la biso. Nalina rappelé kaka na président de la République que passation pacifique du pouvoir en Afrique et Salamamba Libosote na RDC. Et Salama rappelé na Congo Brazza. Boyebi binonyo sonenge sukaki. Et Salama rappelé en Égypte. L'Égypte ikutu kalateawa. Boyebi binonyo sukaki. To yupe ko suka malamu lokola en Éthiopie. Et Salami pe en Éthiopie et suki pe malamu. Bande kwa IDPS il faut baeba ke awa to sangani to komi mutu moko toza na bato moko ennemi na biso ezali bongo ennemi politique adversaire politique ezali bongo lamuka na bande ko mususu oyo bazali na kati ya coalition FCC KHT. Tango déjà to koti na coalition to komi bon moko il faut to tambola likambo moko. Pona ke question ne ko na biso asuka tuna ki alobi que Jean-Marc Abounda lingo réagir na o biso to lobaki. Il a rappelé que depuis le discours à Mokonzi Mboka Tilelo, côté à FCC, côté à PPRD, dans une déclaration, mon côté Tilelo. Bana Mokonzi Mboka Lobaki.
l'autre déclaration moko et salamité. Moutalibosa sali déclaration a déclenché l'hostilité comme on a Jean-Marc Kabound à salam lobby na Kananga. A déclenché l'hostilité. C'est-à-dire Jean-Marc Kabound a violé la sacro-sainte parole du président de la République où l'Obama a dit bon, on a congrès devant les chambres de représentation nationale réunies en congrès. Le président de la République a tenu discours moko où le Jean-Marc Kabound a contredire. Logique à l'Ikameli au Lobake, sur les adversaires, il y a Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, la partie n'a pas il faut des sanctions et salama. Jean-Marc Kabound doit être sanctionné. Sauf que Jean-Marc Kabound a sanctionné, nous allons en tirer les conséquences des droits. Au Moni Bitumba, tu es baratango et bandaka. Tu es barandenge et bandaka. Mais ndenge silaga to ebakate bande kona biso IDPS baganga ba américain baye ba kitaki bazana nini bitumbe bandiao ba américain ba bombarder Kinshasa. Qui dit que IDPS sera encore parti au pouvoir demain? Qui dit que tango guerre go sila ba raser ba américain ba raser Kinshasa? IDPS mo diriger sous attaque na napam tombo jimai. Tout le monde marambo et les gars en Libye. Tout le monde marambo et les gars en Libye. Ba bombarder, ba bomber Kadhafi, ba tirer pouvoir mort en place. Est-ce que le pouvoir en a les deux autres en Libye? Maréchal Sissi on a commis une porte à Tripoli. À conquérir Libye, Mobimba, il est aux portes de Tripoli. Tous à la Banyamate, tous à la Batete à Bisso. Bitumba oyo Kabunda zoluka akokoka kobunda yango po atanga te matière à stratégie ayebite akokoka même conduire ba troupe à la bataille. Jean-Marc Kabound tondima bindima ndimate. Une fois encore naza kobenga peuple congolais na discernement. Tango biso toko solo la masola kimia, to boy nungu kota na mboka, toko solo la masola kimia. Tango président de la République a la discours à kimia, Jean-Marc Kabound ko pelisa moto. Alobina bana ya Kananga, ba bengana ba payanyoso na Kananga. Bana Kananga eza banani. Baluba Basonge, Tobakuba, Bapaeza Banani, Baswahili, Bangala, Tobakongo. Discours moko très dangereux. Discours moko très très dangereux. Tous ces souvenirs, Makamole Kaka na Katanga, na Kyungu kwa Kumwanza, la Deuxième République. Discours moko très dangereux. Tribalisme et memaramboka dans les chaos. Congo zamboka baluba te, Congo zamboka baswahili te, Congo zamboka bangala te, Congo zamboka bakongo te. Congo ezamboka ya bangala bakongo baswahili na baluba. Congo zamboko ya biso nyonso. Mupaya na Congo azalaka te. Tokeba na biloba loba. Tango bozaki na opposition, bozaki na discours moko populiste. Ezali pona koluka kozwa pouvoir. Ah, bozu pouvoir. Il faut avoir un discours responsable. Oya kokamba ekolo mobimba. Ya kokamba ekolo mobimba. Jean-Marc Kabound doit comprendre que Congo est baluba te. Kananga eza baluba te. Eza ya Congo. Congolais nyonso aza na droit ya kozala sika nyonso ya lingi na kati ya Congo. Congolais nyonso aza na droit kosala musala nyonso ya lingi na kati ya Congo.
restriction ezate. Moulouba Robi Kozala gouverneur ya Congo central. La loi ne l'interdit pas. Oya Yango viole la loi. Surtout ce Zali, président, vice-président et Assemblée nationale. Pire encore pour Azali, président et parti présidentiel. Oye lobby Jean-Marc Abounde, lobby Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo et lobby Kaboun et lobby Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tosangana gilelo pona ko tirer attention na ndenge mboka ezoko kende na mabe penda na mabe makasi. Sujet tellement sérieux que nana posa ko ganga te, nana posa ko loba mingi te, pour sujet eza sérieux. Tangu bato si ba lobby, bato si ba sangani et que mutu moko aye ko sopa les sous pétrole est commis dangereux. Pour mbalasima les affrontements. Affrontement wana. La masse est très facilement manipulable. On peut manipuler la masse très facilement d'un discours et échapper contrôle na biso nyonso. Échapper contrôle na biso nyonso. L'État te reprend la situation 23, 24, 25 morts. On dit quoi? Na bateau to bakokufa wana. Tant que nous avons le pouvoir, nous devons avoir un discours responsable.